Voilà, bienvenue sur notre chaîne Bolo Coco officielle, la chaîne d'actualité. Merci de liker et surtout merci de commenter, de partager nos vidéos, de vous abonner. Merci Nabino Nyonso Bolingara Dorcas, Bolo Coco, Bagolois, Gladiator, Bagolois. En tout cas, merci Nabino, grâce Nabino, tous au travailler. Grâce Nabino, les abakou du monde entier, Tozo, ya Tozo le bela film, et puis Bozo et Kota la biso. En tout cas, merci Nabino, Boza et belé na monde. Oh Bolingara Dorcas, Bolo Coco, si vous aimez tellement, il y a trop et à mingi. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne Bolokok officielle et la chaîne d'actualité. Merci de vous abonner, hein? Merci de liker, merci de commenter. Dorcas Bolokoko Gauloise est certifiée. Maman Monique, porte. Bien, fond la porte. Voilà, Gauloise est certifiée, merci. Bande Onyo, Sobozo Landanga, Nalingara Bino Mingi, Bino Baïboza, s'abonner. Et merci à Sam Coucou, le nécessaire, Moté Mémé Coucou, merci à et merci encore une fois de plus, Nama Zozona 1, en tout cas, merci à l'impératrice Sula Bissalu, merci à Jérémy Chabani pour la considération, et merci à vous, merci Nabatu tout Oyo, Bolingara Dorcas, Bolokoko, Gauloise certifié, ou Abakouk certifié, Bissotozana Ponabino. En tout cas, nous sommes là pour parler de FB ou rien. Voilà. Torolobela, merci, il faut. Kolobela. Le valeur ya théâtre toroya torolobela bango ah torolobela penza ba valeur ya théâtre parce que ezana ba valeur ya théâtre oyo bazo za la négliger tozo mona batu moko be baza biloko te bazo ya kofinga bango kolobela file epekisanga te na défendre peut-être mbuto on a sepeli ko défendre eux epekisanga te bino bato banda kobenga biso Dorcas omoni kutu lono défendre mutete le fil a sepeli te lokuta lokuta fila nano afala biloko wana te fila pekisaka mutu te preuve ane moko alobaka bodefendaka nga par amour parce que napesaka bino eloko moko me bondima kovanda na télévision bodefendre nga eza bolingo bolakisaka nga donc moyen interdire bino eloko eza te boloko aza mpona kodefendre ba vraie valeur naza mpona kolobela ba vraie valeur soki namoni vraie valeur moko boye bato bazotungisa ye bazofinga ye bazomonke barespect en tout cas s'attendre komona boloko na nzela nono ya le rôle à papa alaza vraie valeur ya théâtre bino ba anti-valeur na royera siko bino ba anti-valeur parce que bozoluka bo détruire vraie valeur de théâtre ngalo ekamusaka nge ezalaka ke te bandaka kotambola ensemble esali ke toyokani te tosali séparation est-ce que séparation wana yo fotindaka bato bafinganga mpo tokabwani wana question na pose so bokabwani na mutu bokabwani mpe na mutu yango boswana te eloko te le contraire poste oyo azalaki asutuli ke esi onome mutu na poste wana sans koyebisa ye ke onome mutu tala boyebi mpo kaka moko emaka mutu eza néglige na bamboka mosusu batan oyo papa alasali na belar wana amutu efo bapesa décompte final bafuta ye mbongo ya licenciement nde balongoli ye en logique des choses, je vous dis. Parce que Bel Air est déjà structure, elle est déjà compagnie en fait. Oh, il y a mon ami Benga déjà compagnie. Veut dire que déjà compagnie boye. Papa allait à droite, nenga longwe. Bon, ça y est, les pesa lettre boye. Lettre yangoyo, kiende. Likolo nango, boko, pesi pesa ba salaire na ye, ba mbongo ne de compte final na ye. Yamata oh tout ya sali na kata Bel Air télévision. Mais bino bo PCT, le contrat est là bo PCT ma finga. Kotinda batu ba finga ye, kotinda batu ba dénigrer ye. Cher ami, to landana nous vidéo ya mwana mwasi, na bité sona ngo mutalobi yango. To landana vidéo yango, bon to songa tout juste après, voilà. Bon maman, c'est pour bengo tu papa te no bengo pe ya te. Yo bon maman, c'est no bokiliba yo ka ba famille ba loba. Comme on nga lani na telema kité. Pour ça la vidéo pour nango ya parce que la tela qui on a c'est pour la marina na vidéo na famille bota mais lelo obi mainga kwani lelo pourquoi obi mainga papa le na ba vidéo na yo muneno hey papa le shoto yo kelo ba mawa
Tango boma mwasi na parce que ozwaki likango na poto likango yango mpe nga mpe nayebi ye ale mabana soki mpenza omeki ka ndenge wana tokende bajeto wana okomi kobwakela belvi parce que omoni jérémi akomi soki babenga ye nani soki babengaka bango wana producteur ale mabana yo boma mwasi mpona obengo kutu papa te na obengo mpe yaya te yo boma mwasi na mokili bayoka bafami baloba. Merci beaucoup les Abakouk, merci les héroïnes et les héros. Ah, je crois que Bolandi. Bandeko. Toluka liwa, toluka origine, ya elore bomi moi si ya papa Alain. Boye la biso bolobi ke moi sa papa Alain koufi na cancer. Ya libé les sous ya puis yo libé ya kitoris ta ne boye seki biso. Mais les lots besoin apprendre biso que papa Alain taboma moi si na kindumani ya basi ya poto. Oh to ndimate. À ta famille ya ex ya moi si ya papa Alain, je travaille s'il vous plaît. À ta famille ya moi si ya papa Alain, bon dit maman boyeli ba bolelo parce que famille wana bazalaka pe na besoin ba yeba origine ya liwa ya mwana na bango. Mwana na bango akufi na nini? Bobi misila biso cancer. Ale lelo boye ba ke maman na kufa na cancer, ta kufa na kindumba papa Alain pour na basa poto lokuta. Directement tu comprends que so mobeba ni na mutu, il faut beaucoup se la ye makambu. Et puis il faut beaucoup nolela ye makambu. Oyo bobi ke ko choquer ye. Donc boyebi ndenge bozala bino mo boyebi ke makambo tozoloba na papa Alain e ko choquer ye e ko choquer bana na ye. Comment yo se aider mutu? Papa Alain avec cordon chaîne wana. Papa Alain avec na tonne plus na chaîne wana. Papa Alain sacrifier ba tonne na ye na chaîne wana. Papa Alain na sila ba beba na te bazana na problème mais papa Alain boya rejouer na carte ya FB pour na resepelisa yo. Yo refuta papa Alain boyete batu ba na télévision ba do finga papa Alain ki aliara mwasi na ye bomaka mwasi na kindumba na ye. Na yebi ke son na ba mabe les amis. Voilà, changer la mouinda s'il vous plaît. Yo refinga papa Alain Annette. Pays à tawa kat ba woni fabo mawu. Yo refinga papa Alain te. Yo rebi papa Alain te papa Alain te. Parce que papa wana n'attend au FB dans a fixé jusqu'aujourd'hui. Papa a la boya ko ya rejouer na FB, a sacrifié FB pour na yo mais yena si la bazar na problème te. Mais ndeko, zala ta reconnaissante yaya. Pourquoi vous êtes ingrate ya makasi bo ndeko moi si? Comment vous êtes ingrate boye? Donc yo batani yo so papa ala sali na kati ya chaîne na yo et lobela yo elo côté parce que papa ala sa attaché à Jérémy okomi kotinda batu ba singa ye parce que asali yo ni. Est-ce que boyebi combien bozo blessé bana wana borphelin na borpheline wana o bazanga mama soit disant que yo za maman ya borphelin mais nous nous permettre batu na ba blesser borphelin wana na borpheline wana yo ke na rouler ce borphelin chaque mois te yaya. Comment tu permets ba que nous koyebisa mutu ba biloko ya bongo kokundolela mutu ba biloko ya bongo, ça fait trop mal cher ami. Depuis ce 2022 ou 2020 comment ça papa là kufa na 2025 bozoya ko révéler biso que papa allait muta boma mwasi na ye pona kinduma na ye ya basi ya poto. À l'époque d'abaton mwasi wana kufa ki tozaki na besoin vérité wana mais bozoki vérité wana bobomba ki je salue ma mère hein ayota la bobomba ki ba vérité wana bolingaki même pas ebima. Allez, le bon mot bimisa ba vérité on a oh biso to zaki nango besoin parce que c'est qui ba vérité cachée. Tu as vu la besoin to yeba moi ça va pas la kufina nini et le roni ne provoque qui est ba bino tu bolobi ke akufi na cancer.
allez lelo boyi biso ke papa ale kinduma papa ale ne muteboma nani ngo ko croire bino directement tu comprends que départ il y a papa ale excusez et sali bino dépression. Si papa alanga banda ko peser te na kati ya Bel Air télévision. Si papa alanga zaki na makambu te comment départ ne ko sabino dépression bon. Comment départ ne ko blesser bino ba fan ya artiste wana ya makolo poussière comment? Comment départ ne ko tourmenter bino? Po mutu azo peser te. Mutu azalaki na utilité moko te na kati ya awa. Place tovandi attaque yi e ko sala biso ni chaud ni froid. Torolobela ngo te le contrat tobeta ngo kara. Mais un bozo lobela ngo, c'est-à-dire que mutu wana tiki bino na défaut. Pour on se le dise, ba filme tout et le carana Bel Air télévision, ne voyons ko ça va tout. Maman la biso écriture te, ye muta ko marate. Ye muta ko marate. Papa là comment ba filme ebele, o ye cartonna e beta. Ba filme tellement ebele o papa là comment. Yo esi papa avec une low côté. Bino bon bo sa dépression ni bo salité. Boyebi ke fuite moko ekoti. Papa alain kolo ba idée, papa alain kolo écriture. Ba papa alain ba bombani na sima maman na bino po ba bimisa ye. Ba papa alain ba zalaka ba mama ba soso ba mama. Ba bimisa mo na soso likolo ba tu ba bête la ke ma ba ba ke. Eloko to hôtel la boeza po na ye. OK yete. Écriture eza ya papa alain. Mutazo comme wa film papa alain. Combien de films papa a commis la Bel Air télévision ou est cartonné ou est quand il s'en bon pour bénéficier dans combien? Combien de films? Bon, moi, que ma film est belle. Ma film est tellement belle papa a commis. Likona papa lazo koma ya zo na télévision c'est comme si que ye mutazo koma ba baby no pe ba boyole boye pe maman la biso ko le écriture o ya koma te si ya sali dépression na départ à papa le papa allait ne ko le écriture parce que azobanga ke papa allait nga comme pas Jérémie boye a repesa Jérémie ba écriture à makasi et rappelle ki na Jérémie parce que na mkola Jérémie à moi mkie ya yo ma mkola wa bundisa moi mkie yo bota Jérémie Jérémie à moi mkie na mkola Jérémie à moi mkie parce que on a écriture papa là dans la kinango awa ndenga ke kuna mabe ekoti esili Jérémie a gagné te Jérémie ça gagnant écoute ma bête audience Jérémie na yo belle vie était le matin Jérémie à likolo tout sur la pembe nga kota na loba en tout cas et puis kota Jérémie j'aime trop dire la vérité parce que kota Jérémie impossible au kosa parce que au kosa ndeni batu ba mona Jérémie comment veut évoluer batu ba mona yo comment veut évoluer donc moyen au kosa kota Jérémie ils la raté Jérémie sur yo lobele loba de 100% vérité qu'elle okuta parce que si on fait à Jérémie qui a la matin moi qui le a commenté oh comme jalousie monter mama be pour moi la mobile wana azotala ma comme il faut comme il faut Jérémie azobeta ba vie oyo akuti bato ebele na YouTube babeta ngote pourquoi l'artiste nyonso oyo baza bafungola ba chaîne liboso ya Jérémie ba vie oyo Jérémie abetere dérangera ba artiste wana te mais yo dérangera yo ya traiter Jérémie muto akisi yo ya traiter Jérémie de tout pourquoi nyedinga alingi sous trotter alingi avuma vandi azomi benda na
Bon comprendre. Eh, Jérémie. Donc, Jérémie Dengazana, ali sous n'attente que il y a prouvé ce que peut dire parce que nous sommes Jérémie à ça la batubazo mona. Batubazo mona qui comment Jérémie a yaki un bon matin on s'est réveillé Jérémie a gana maman nangaye et continue à YouTube batubamoni Jérémie comment a évolué comment Jérémie a zomata tout le monde batubamoni nyonso parce que elo oni boroya ko finga Jérémie. Papa Alain, pesa Jérémie makambo. Makambo yo bana ko comme pas Bellevue wana pesa ngo ko Jérémie. Toi na on peut besoin. Pour Bellevue la écriture na yo. Et là ça y a comme une dépression. Baya obimisa origine ya liwa mwasi na yo. Eza écriture na yo. Oh ya zolela. Mais les abakouk, je vous informe que si dans 6 années 2025 papa Alain va jouer na SB. Ya moni papa Alain ko quitter na Dubaï à lobi. Eh, ngana papa kuluta ba abakouk. Ami bini pe po na nini. Bon, tout fois papa allait jouer na ye. Papa allait tali to utina si la musika. Maintenant, sacrifier si la pona se paye ça, moi, la mort a besoin de $100, $200. Papa là, on jouait na FB. A qu'on jouait aya, au kito mata. Bon, c'est la papa allait na FB à rejouer. Papa allait na FB à rejouer. Bah, coucou, bah, d'accord, bon, tomboli, ma bon, en tout cas, il nous a manqué pendant un bon temps. Parce qu'on a besoin d'un FB. Il va jouer. Bon, qui t'a bon, mata, rejouer na kata FB. FB, toi, on a besoin, papa allait. Non, le bébé star avant d'y faire d'autres ça, avant d'y kimia. Fille des problèmes. Avant d'y kimia, les abakous, ce qu'on te l'a rabou. On n'a maman, on l'a manini. Ah, ta maman, maman n'aura pas mouta boye, mbea. T'as niveau bandeko. T'as niveau. En tout cas, moi, je soutiens Jérémie à 100%. Papa Alain, quand on Jérémie, Jérémie a moi ma lame, conscience me yebi. Na lo bakalika mwana na Liza na Fanny, na yo pe na bakisi. Papa Alain quand on Jérémie. So azeki moi ma be, mais ben il va na yo ka keto ya yo kité. So yo ki keto parce que Jérémie a moi ma lame. Bakiso Jérémie azana ngo papa Alain. Eh, mali boso fa nanga na vie. Et ane Jérémie. Eh te. Ndima bakisa Jérémie, ndima ki nganga Jérémie onyo so ba loba ndima ngo. Parce que batu baloba kaka, bakangi Jérémie pe kindoki mingi. Oh Jérémie ngango muto akisi yara matanga na teni moko. Neti matanga ma boli. Jérémie yara na teni moko na teni wana aigle. La tanga teni wana matanga ma boli. Kindora Jérémie pe ba na partout. Ngai kindora Jérémie na sepelaka nanga nango. Muto azosa kindoki toza komona ba Ève. Azosa kindo neti boy, ali biso catch. En tout cas, aigle, tu as tapé. Jérémie Chabani, mon cœur, mon amour, ma chérie. Je t'ai dit que non, tu as tapé. Bon, tu as dit que gagango, catch. Catch ma congolais. Eh, Jérémie, t'es ma tikayo. Comme moi, dans ça, mon boy, je vous dis, Jérémie a la valeur, ma théâtre. En tout cas, belle vie, on tue valeur, tika ba valeur va évoluer. Pardon. Jérémie a maintenant valeur na théâtre. Tela mutalai na la muki a s'inspirer l'obité. Na roya pe na catch ba catcher na biso a Congo, na na pe na comédie. Pe simbi. Premier asko. Et simbi pe. Si au niveau de Jérémie, il colo, beaucoup canité. Donc laissez Jérémie tranquille. Nana oya na défendre Jérémie. Jérémie a sa vraie valeur. Jérémie a donc qui valeur te. Papa allait kangama na Jérémie. Batwa kangama pendant na Jérémie zingaye. Kora matoma maloba batuba lobate. Oh Jérémie alobaki kutubwe etali yote. Nana lo barana bino hein. Botela ba partie négative ya mutu, mais ba partie positive ya mutu.
neti ngata omoni nga bato bayebisanga babi dodo omondo te sila ndoyibwe sila sepeli te nazongitila bato wana je m'en fous nga natalaka baparti positif ya sila na annonce yebwe na tio ndoyi asota bina esala ye bien donc yo toyebisaka esila linganga te etalinga te parce que ye moko fb ase prononce nanu te kalingaka bolokoko te tosololi te tosololi te ndenge moko na Jérémie lokola Jérémie alobi eloko moko te ata boyoki makambo bato bazoyebisa bino papa ale o Jérémie alobaki boye o Jérémie asalaki boye etali bino te bino boza focus na bien na misala na ye na makambo wa kosala bafilme yeya bénéficier na voyage ya Casino de Paris bientôt Jérémie azoke Casino de Paris awasala spectacle Jérémie kotondisa koleka baartiste et tout nalongoli mutu te yebi combien de personnes bazozela Jérémie na spectacle ne wana mutu aza komema beaucoup d'artistes et comédiens va sisete aite sisete na bini kuna boyebi combien oyo bango bazozela otikaka pardon na suki en tout cas je m'arrête ici bisous là-bas